Tongi to yeba position nini yo sepela kambala salo na mbeto. Position nini mbada ona sepela mbala salo na mbeto. Ah vraiment position na sepela vraiment kaka. Babenga ngo cheval. Isala ndeni. Donc ogunzami c'est comme on sima on a sepela na position na makasi. Ah on permettre pas ko tene pe na ndenga si akotene na sima. Bon, on a sima na niste mais na ndenga sima na sexe na ndenga sima siko donc on a fieti boye ye na sima. Le ça nga plaisir makasi. Donc comme on vraiment on peut se comme on bien té. Babenga ngo cheval. Cheval. Voilà, yo comme la ba combien ceux qui ba osalo le kwana. Bon, on a sepela vraiment mingi caresse. Mais dans sukara 2. Hein, dans deux on a ce que c'est qu'il faut bango on a qui cheval wana. Moko cheval moko normal. Normal ndengeni. Position ma calé. C'est ça Wilki. C'est ça Wilki. Oui. OK, merci beaucoup. Donc to yeba position nini yo lingaka ke bozana on mbali na mbeto. Position mani no zana o lingaka vraiment ke mobala salon na mbeto. Bon position anga mingi na sepela kaka position sima. Ngas mobala oselinga osala nga nyonso. Sana nga ndenga liboso lala no nga ndo lingi me si manangai kaka nde wana nde na lelango fa. Donc sima donc tout le to comprendre bien sima ni pas passer sima to mona mambebele. Donc ça veut dire quoi? Sima exemple sous na ba position sous sima alalio na ndenga sima mais sima nanga quoi okota na okaliboso ne ba kota mais na pesi sima na do punda quoi position cheval position nyo sepela na mbala sala ona mbeto. Bon nga vraiment non net nga donc au baluki ne sima veut dire baluki ne sima mais quand en sima té ce ko tané liboso ko tona ko liboso mo baluki mo baluki ce qu'on en sima donc ya nelengi mo dega na biso za tay babenga ngo komboroni ba komoni na habité cimenterie karaté na cimenterie quoi cimenterie na ta position préférée na préférée wana Peggy Tibola Kalenga. Peggy Tibola Kalenga. OK. Peggy, tongi to yeba position nini yo sepela na ona mbeto pa mobile. Position na sepela na ona mbeto pa mobile. Mobile sala quoi? Mobile ma position sepela ki mobile sala ona mbeto za ka position ni. Bon nga kambala za likolo na nga. Ngambala za likolo. Parce que ngo komboni. Et kombonde na yebité nga préférable parce que ça nelengimo tu peux pas imaginer. Donc ça neleng makasi. C'est parce que ba misusu na ko karaté mais wana ko ka misusu te ponani. Bon, na préféré wana par rapport à misusu. Vous comprenez wana ndé la mona ke commissaire vraiment. Tongi to yeba olinga ka position ni na mbeto. Na linga na mbeto mobali nanga sepelisa ngai donc na zamaye donc non si samaye na si senti ki na à l'aise na si senti ki na otina papa donc yo pona no l'opposition mo côté. Bon so mabi ke na pona position c'est que na koko ça c'est que na ko lo balokuta donc na linga ka sala nga bien so sala nga ka bien en tout cas vraiment nyo suis ala ka bien pour linga na ba position ça la bien wana linga ko matina ba kombe ba 2 ba 3 4 ko. En tout cas ma des 3 na ton date donc funa za to monta 6 ndi na ka moi bien non 5 coups ça va. Ah t'es 6 vraiment 6 wana do tondi. 6 na tondaka. Donc ce qui va saluer ba 1 2 wana mono tike na nzala. C'est que il n'a c'est que mamu te fu sanga 6 pour na tonda. C'est quoi position préférée na yo vraiment hein? Au début que au sala kana onyo surtout pour linga kana onyo so même na mutala kana mo gune mo ko préférer ka. Position préférée na yo vraiment za la kani. Bon, position na ma préférée na na linga vuma ki batombola makulu makulu ngeza likolo de salanga mo bien no krabie donc ils ont kota no si senti na kati sanga bien parce que ya libanda vraiment trop na ka ngo bien ti oh wana msusu ka ngo libanda no ka ngo libanda donc fu position na makulu na fisa tombo tombo na makulu kolo wana bubenga ngo na komboni. Bon sina benga na komboni bon na benga bon d'après na benga on raposer lengi pour ça la lengi na benga on raposer lengi ça on ka pousser lengi on Rosette. Rosette tunto yeba position nyo linga mbala salon na mbeto. Nga ebilo utuninga ndi ya makasi mingi ya makasi mena na besoin de réponse na yo oza mwasi en tout cas utunike sama bete yake soit bien makasi mais na mwasi suna bombi suna ashina abwe penza suna bibo sina kosi bon nga position linga mingi Omo position na bien wana. Oye bien on ezala wana so papa za apasa papa skaza singa likolo nga sona kama ni mobali nga ngasko position. Donc yo linga position ke no mbala na se mbala. Nga mo seko. Benga ngo komboni. Ne ba pena kombo na